Hello guys, mbote na bino nyonso to ba bozolanda ngai. Donc bonjour, bonsoir na bino nyonso. Na ilsu lelo ngandeko na bino Kelly Joyce. Donc na yo lakisa bino ndenge nini tokoki ko lamba pondu. Lelo elubu na biso za pondu o bozomona awa. Pondu na biso yango oyo. Kuna eza biloko o tokosalela na kati ya pondu na biso. Donc na che ai te po naza nango te, donc soki oza na ai na ndako okoki kotia yango na kati ya pondu na yo. Oza na besoin nzungu, oza na besoin ya kip o bomoni awa, jumbo yango yo, pe oza na besoin ya mafuta mbila. Donc nasi nasalelaki yango etikali mukie tellement pe nalingaka mafuta ezala ebele te na pondu nanga. Donc nasalelaka ya mukie wana. Elubu lelo ezali pondu. Na kati ya pondu na biso tokotia mbisi ya kokauka. Donc tolanda ndenge nini ekoleka. Merci. Donc pondu na biso yango wana. Avant lamba maman faut make sure o sokola pondu na yo pe no sokoli yango bien. O passer yango po toyebi te bato basala yango ya mosusu ekoza na mabele. Faut sokola pondu o sokoli be pis na yo. Mbisi na yo pe o sokoli yango bien. O chango na mai ya moto ndenge bozomona awa. Donc mbisi na nga eza ya kolemba. It's really soft. Nasi na sokola ki yango na chaki yango mai ya moto na sokoli yango bien bien na longoli da mikuwa nyonso. Donc faut make sure longoli mikuwa na nyonso po ozolamba yango na kati ya pondu ezala teke bozolia na mikuwa na kati. Donc osokoli yango longoli mikuwa nyonso tu na kati. Tolanda ndenge nini tokolambela yango. Merci. Donc biloko na biso yango yo otocha na kati ya pondu na biso tosi tokati yango. Donc sorry moyena lakisa ndenge na kati yango eza te po tellement nazo filme nga moko na olamba pe. Donc yango nabaki ke pondu okoki kolamba yango na bandenge ebele nde bomoni nde na kati babiloko na ngai. Mpona pondu ya lelo tokonika babiloko na biso te, donc tocha yango kande na kati boye. Nde na kati boye kaka bato mosusu bakata yango minene okoki kokata yango na mesure ndenge yo olingi. Donc soki po olingi okoki konika biloko na yo après osangisi yango na pondu. Me nga siko nalingaka susu konika biloko na nga te, donc nalingaka kosangisa yango kaka nde na kati boye. Mbala moko natie biloko na nga na kati ya pondu na kosangisa biloko na nga na pondu. Mbala moko ebelela nyonso mbala moko. Biloko na nga ezotoka na pondu. Pondu na se biloko likolo ba épices na nga likolo etoka nzela moko. Mafuta pe na otia yango nyonso mbala moko. Même mbisi na nga na otia yango sikoyo te tellement eza ya kolemba na si na tokisaki yango. Donc na mai ya moto na longoli mikuwa na nga ezala pete. Donc na ozela soki pondu na moni ke pondu na nga komoko mama kobela nde na otia mbisi na ngai. Donc nde bomona mafuta na nga na tie yango pe ka mbala moko likolo ya épices na nga o mbisi na biso. Donc mbisi tokotia yango sikoyo te, tokozela nani mwa mukie avant totia mbisi na biso na kati ya pondu na biso. Donc thank you for watching. Lokola totie biloko na biso nyonso siko tokozipa nzungu na biso na obalusa biloko na nga te. Donc naotika yango mpona 30 minutes na obalusa yango te nde na yo ocheke yango. Donc
tozipi tolanda. Donc 30 minutes na biso ekoki. Toni siko tocheke ponu na biso omoni deja totoka. Siko nde naotya mbisi nango na kati. Donc bomoni nde natya mbisi nanga na kati ya pondu na biso. Mbisi na biso na kati ya pondu topesi yango lisusu 30 minutes more. Tolanda tozipi biloko na biso. Minutes déjà pour nous na biso esi ebeli.